Salut Nabino Soto, vous êtes la makasi na www.cleboa.com. Eza Freddy Akimbe Doli Lorea ndeko propre ya Ange Akimbe moninga ya neki tanto de Weber moninga ya neki Nzanga Rémi Young Platine Chipamba Chancel Mbemba demi-dieu mon ami personnel. Wana mona mingi Freddy Mayasi, Emma Mayasi, Isabelle Mayasi, Pex Mayasi baneko propre ya Ndomas Mayasi. Mungwandi Angola, oh na mona rayo, soki Natalio na mona keno Lino Konde, Lino Konde nangai Benoît 16. Kovo viveka à l'international, tout ça na yolo, binonde boyebi qui Maître Toro, cofondateur ya Derin Club Motema Pembe, atika kibiso bongo dimanche le 14 mai au bikakana ba 23h papa na biso atika kibiso na comprendre bato minene balobakeza moto monene ne muta kokufa mais komi bato minene nde bakomokufa et ça la passe mais awa to ça na résidence nae Torokota, Torotala, Naibike, Boza Ebele, Jili Chibanda, Boza tellement ébélé de la nation Tonton Banda. Papi Guéné, Pichumanga, ya chéri, ya qualité, pour Anité Fernand Mbaya, mes condoléances à toi, n'engue te perdre, il s'est boa, petit nangaï, n'engue kei, ngapi nazolela. Nazolela, que vous vivez à l'international, na lobagi na yo, il s'est boa, tiki biso trop tôt. Mais les Cambodgiens, les joueurs, équipe Nyon surtout, Renaissance, Dering, Vita, 20 clubs, Mazembe, Shark, ASK, Binotou, Balupopo, Banim Nyon surtout, Maître Tora Koufi, Moutoyo, Abana Musique, na Wendo Kolosoi. Les bazo beta plan via Zobina, les salabo azobina et zande yewana Maître Toro. Merci à toi 5 Toko, Herman Amporio, Edi Akimbe manager privé, Edi Akimbe et Mima Wetu Bela Dinganga, Jamais Bozanga, Chimène Mayasi, Chimène Mayala plutôt, maman na Chris, Paola Schengen, maman na Prince et Junior Touareg. Vienanga Gikele motema bongo ya mama o na mona mingi Marie-Louise Gadi ngala bino tokuta na oya suka tokuta mana suka kwa tokota bongo total évolution ya mona mpoyo kitoko. Ok, voilà, tout continuer à ce que tu continues à place Maître Toro, ndakuna yangoyo, tout le monde peut maman ou bazo benga tata moi si mbote maman. Mbote. Tata moi si Maître Toro. Bozane ndene. Aza grand-père nanga. Grand-père nos propres. Parce que grand-père nayo sangwana ezana ndeni masolo wana potoyeba Maître Toro tout balobi azaki bien azaki à l'aise mais tension après tension hôpital ngalema akufi na ebité so yoko betela biso lisolongo bien kande balobi zeka bon tolalaki tolamoki na tongo ba secteur wana ala mtabela ka tension ngana bimé ko kendo soulager ko zonga na zongi na yokuta e appliquer crise d'acite na bandi ko benga yo wana pe petit frère petit sœur na mo paye to bandi ko sala prière wana to bengi pe oncle na biso na ndenge ay ko rétablir moi saint bilor olialia aller bon azuma makasi poto ke l'hôpital aloba nya ke petit besoin bengi ba oncle o ba accompagner na petit besoin kozonga bazozonga lisusu asali crise akwe bazaki na ba simbe ba tomboli tito ko malibanda ande to ba ko meme na ngalema to kepe kuna ba tiena soins intensifs ba pese na premier soin le quoi bando ko ka ba climatiser te pour un problème à maboko ba changer biso chambre ko kende to ke kuna pe ba tin so ba kisi mais ba pese ke traitement ba bina liboso aliana no po banda to yaki ba kisi bando zong sai aliana comme ça ba enchaîner na ba kisi mususu na laisser ka premier tour
na ndenge ya kobimisa biloko na ndenge pe aye kosala so crise na bengi oncle na nga moko baki obenga docteur aye bakoti ye mpo batia ye nini batia ye na bonbon mais ondire nde namonelaki ya mikufela ye basalaki te moke te babimisi bonbon nango libanda batininga so naki osomba dekisi bapesa ye na nde pe docteur ye obenga oncle na nga na bi courage mutu na bino aza lisusu te benga mama wana boyebisa ye kaka bozwa ye boki otie na mort nde pe tokende otike na mort toye kozonga tozongi mpe ndako. Ok, voilà eza pasi noko papa lelo akufi na âge nini? Papa akufi na 94 ans. 94 ans. Donc toloba peut-être liwa na ye eza nango normal. Si, écoute, c'est normal parce que papa a beaucoup souffert de la maladie, surtout la tension. Chaque fois que c'est plein de ma beaucoup, tu vois que plus que l'âge avance, plus que ma camomille ont changé dans l'organisme à mon tour. Et je crois qu'il a fait son temps. Et Dieu merci, nous devons se remercier le Seigneur. Pour après ça qui biso a dû payer n'a pas âge moga moukete. 94 ans, c'est pas donné à tout le monde. Mais lui, il a fait ça. Sur la Saliango, jusqu'au dernier jour, le malade qui m'a la crise, moko papa accueilli. Vraiment, on peut que ça s'en réjouir. Pourvu que Nzambe a battu les madame, si que les alliés appellent ma madame, pour la nuit, soit qui toko ya ça y na mukilo yao. Ok, voilà. Pour la nuit, soit qui toko, à ça les ponaï. Maman nangai, misous baloba que maître Toro. Aza parmi bateau babanda musique na Congo donc il y a Naye na Wendo Colosso il na habité ce que ça solo be alukuta eza solo banda musique kala ko non surtout bozo betali solo ngote bozo chama wa mutaku fina 94 ans ils est belé quand même pour azaki être cher pour na biso to chama wa na bo moto ya to chama na bo nzambe to kumisa nzambe melem super biso to roza ba age ya kufina ngote mais ça passe pour te perdre pendant ba na biso beau père de Baoba na bisno betela so mo solo qui ninga betela bino pour comme musicien pour bina na Wendo Colosso ipumpanzi wala pena betela biso te ndeno be mamba solo eza solo ko paza ko na biso eza makam so paza oyebisa biso tindenga banda penza po asali ba miss asema ma beleza kino kese na imoko azali na ba nini na écriture arna salaki abisa bazebola na ye azama mbebele asali pendant tout cas mbebele ye mo pas alaka joueur na bomwana ba photo pezali asema mbebele. Ok, merci beaucoup. Vraiment asali makambu ebele ba tu peux kuna ba batame yaya oloba yaya oloba na ye en tout cas nani ataka ba to kwango isailo te boni yaya Madame yo za nani na maître Toro naza koko na ye koko loko bien koko na ye koko ya suka ou bien nini koko ya suka te naza koko na ye bakoko sikoyo sango yango ezalaki ndeni sango ezalaki mpo bakendaki na hôpital biso totikala ye na ndako depuis akufaki nde biso na ndako toyeba te biso daa tozalaki na ndako nga azalaki kuya olala naisaki baleki na nga baleki na bana baota te nasi bokanga porte nga aki olala nakoti na mati na mbetu donc nazalaki mpe na pongi te nde nabimi nabi te naya natala so bakangi porte kokobima sikoyo nabima nabongisa rideau natala so bakangi porte nde nakoti bato ebele na lopango nde tofungoli mpe porte ti nde bayesa biso ke papa akufi. sikoyo koko na bino ana obetelo mwa ba masolo moko boye azaka colérique ana olinga bino mingi to nini na bike mutu so akufi baloba toujours malamu na mais yo meka na loba na mabe ya koko na soko meka mabe na epeza eza ato na ndimi na ebite so aza mabe mutu na mutu mokilo aza mabe na epaza malamu ne mais ya za kina biso bien so to senge loko ando pesa mais moi dans to senge pe boye mona bino ka kolomba ka kosenga ata oloba ni bongo mais opesa ka sitinga ne kutu ando so na makasi so na senge ka mbongo yo ka olingi mbongo ka mbongo mais opesa nga kaka to so nene ku vendredi ka pona makama mbongo kaka
yango wana yango kasi elobi ke nde bosonene vendredi yango esalaki samedi crise akoki te pa mpona yo te mpona bongo te koswana pene oswana te mo badeba tati osengi eka mbongo alobaka mwa toswanika bapesanga mwa mbongo boye yo kaka kosenga mona azwi apesi na ye mais mpona te ke toswana ene yakesa ya crise te to continuer ndenge na babino faut que to continuer pour mettre Toraza Mutamukete 94 ans belé quoi voilà to continuer pour tout le monde payer papa Bazawa boni papa oh ça va mes condoléances merci beaucoup papa langa maître Toro atiki biso to ebi déjà qui est maître Toro to ebi déjà Ajo Koufi 94 ans de balobi mais moi, histoire moukié par rapport à Maître Toro, pour M. Balobi qui Azali parmi bateau babana musique congolaise, M. Balobi Azala rappé mannequin, M. Balobi Azala rappé na orchestre, Azala rappé joueur. Moi témoignage n'est moukié. Bon, de toute façon, on est sur Balobi na bino wana. Faut que luka ko spécifier un peu mangamango. Surtout avec na ba poto hein, ba obenga Maître Toro aventurier. Parce que bateau yo basala ba chemin le la bango les amis bateau babenga bango ba aventurer pas au terme au sens quinois et aventurer mais dans le sens pénal normal. Obi vie c'était un touche à tout surtout un battant hein au babenga bagarreur parce que vie parcours na sur Otaliango il a été tout à la fois. Nengo lobi wana hier azalaki sportif au départ. Au départ, il a joué dans des rings en 1938. Après, à Lukin Zela, d'abord, Nengazawa n'a pas commis. Il y a même petite administration parce que c'est les premiers dactylographes noirs, NAPEC. D'après le récit, les gens quittaient la cité. Parce que l'époque coloniale, il y a la cité Belèche. Belèche. C'était donc, à part ça, à ça qui musique parce que banze mon so zumoni mama iwaso kanalina et waso mamboka oye melonze mo papa Toro wasalaki à ça la banzembo na groupe Victoria ba groupe vocal à l'époque hein il na ba Wendo na ba d'Olivera ba nini tout ça à l'époque et au longwe wana oye ko retrouver vieux surtout place oyo ayeba ki mingi na kisasa na comme opérateur culturel d'abord vieux mutabano organiser ba miss concours à ma miss na place au parc de la Révolution, il y a le parc des boucs. C'était avant l'indépendance à organiser un concours à ma miss. Vieux à part ça à monter ba ballet. Le quoi ba sambolé, salon au bonganga. Donc vieux à parcours mogodo ya kolobate. Au cancel la film. Après vieux na musique, vieux à salle continentale, orchestre continental. Bino boa ba jeune moi boye ba orchestre bimisa ba Joski qui beaucoup ta ba Utamai ba Mansiami na Popol ba ya ba ebele hein moko na mona ki le vieux comme Camille tout ça ba ancien mission continental et boyo ka émancipation de la femme orchestre ali bosso ya basi groupe émancipation mutasala ya kaka papo to lo ba il y a un bien ok parcours à ba casquette et belé donc moi écoute mais vraiment c'est fait un grand homme vraiment et là on a le ballon monnaie on a moto monnaie n'est pas ça au vrai sens du mot hein ok merci beaucoup mais papa na évité ce que témoignage en dengue na ko pesa yo obi ndenge to za ko vivre obi ndenge to bandaki Obindengeni de Akomaki fondateur Ezaki Biso Nangungawa na la mort de Papa Tamba Biso de Tosaraki tout Poto Kamataye Akamba Biso donc hier j'ai Mouton Biso Ari Tatana Biso Tosengaki Aya Akamba Biso et pour arbitrer tous les problèmes qui pouvaient se poser au niveau de l'équipe. Donc c'était un vieux au milieu du village. Aujourd'hui, certes c'est vrai, il a bien vécu, mais c'est toujours regrettable de le voir partir. Il est parti, nous faisons tout pour lui réserver des obsèques dignes vraiment de ce nom. Voilà. Témoignage d'Anga, et ça qu'on se résume, Nanzembo, il y a Franklin Boukaka.
Nzembo on a titre nango Les Immortels. Dans Nzembo on a Franklin Boukaraloba. Un jour, tout homme doit mourir. Mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Et à Chita Bakombo, Nape Nzembo on a dit, na Kombo on a dit, Maître Toro Papa Ngombe. Vous allez immortel pour Nabiso. Baoba Nabiso. Icole Nabiso. Pour Salimingi pour Nadering. Malgré un jour, Oya Batumsus, Torotanga Kombote. Malgré Kolibé, à l'embagi de Ringte. À l'embi Kotika Bisote. Même temps qu'on est malade, même si on est tension saliée, réunion, il faut y présider. Si on est présidé, après si un modérateur, il y a quelques paiements. Mais avant réunion, si là, il y a un bino. Pour y avoir clôturé. Alors, vraiment, on a habité. Tout ça qu'on est là. Mais effectivement, d'autres qui ont été là. Parce que, vieux à vivre, si on est organisé, selon Bazus et coutumes, il y a des rings. Je préfère m'arrêter là. Témoignage mouké yangana kozanango ya Papa Toro. Ezatanga tozaki ensemble na Général Ondekane. Une fois bengisa ki biso epa na ye, alobi omoni mano po bokende liboso. Eloko ya malamu o eleki unité ezalité. Alors toyaki kolanda conseil wana pona koyeba kotia bana nyoso ya imana ensemble pe bomoni ba résultat ezalaki. Je crois que contrairement à tout ce qu'on peut dire, Imana vient de perdre un grand monument. Ndenge colonel Oti Kolobalioke, Tokoyi Kolela, Tokoyi Kolekame, Siko Esengelinde, Nenga Vivaki, Toeba Kosala, Obsek Moko, digne à la hauteur Yamuto Oti Kotika Biso. Voilà le peu de témoignages Nakoyi Kolobaya Papa Toro. Voilà, Nena Binabino, toujours continuer. Mbote maman. Mbote papa. Maman nanga na ebi ezapasi batunyo surtout bazotala parce que biso za www.clebois.com na ebi te so koki ko se présenter parce que tout monde yo awa ozolela. Bon, ngai komo na ngai nana naza bokilo ya Papa Toro. Mwana Papa Toro liboso Jean-Claude Ngombe. Yende mobile na ngai. Yende mobile na yo, mais qu'est-ce qui s'est passé au Lelo, papa, à quel brusquement, n'habité sur le côté absolu, solon ou bien? En tout cas, papa, kokenda papa, âge pe epousa ni mingi. Azaki mutu batension bantu bana kotungisa ye mingi. Tout le temps, soko batension salié, azui moi bakisi na yamelaka, batemesra, amona meli, moko afandi, amona ekiti nango. Souvent ça la kaye mingi. Na mukolo moko le musube ko sala musube 2 fois. Le musube 3 fois ko sala ye. Mais soko ameni bakisi na yamelaka. Azongni normal. Mais donc tout le baquet eza tension de ça les bon. En tout cas, o sala qui est le dimanche. Na tongo, là la muki na tongo. Alobi azoyoka mutema passe. Azoka mutema bien te. Du coup mbala moko crise sali. Crise le sali. Bazaki na semiki na mama bazaki na kachanda kukuna to maka semiki na zobenga abenga papa bokilo na ngai koko. Koko. Ni to yembango wana to tala sali crise. To yembango ba prière allez. Azongisi pema tout nini albina yoki ka mutema passe non so kwa ka mutema passe bon to ke l'hôpital habité to habité biso to ke l'hôpital habité bozana fandi mo mke ta pour salta ba 1 heure du temps abina yoki mo nzala to pese biloko kolia allié après la raciste to bi bon so to ke l'hôpital habité non ki n'était beaucoup nous soit docteur aya ba qui peut bazu docteur aye alors bon ce que to fanda to sande ngape awa
eloko moko te bosokosala ndeni tokeka hôpital basi mizebe baki hôpital akufi kuna hôpital akufi na hôpital baki na hôpital na Ngaliema bakomi mpe kuna oyo bakoki kosala baexamen balinga basala ye basali bapesi mpe chambre bon azalaki na bato bazalaki na bango bayebi ke aseblake kutu na bainfirmière na badocteur mosusu do asololi mpe kitoko mais komaki ba 22h30 ayoki su nzala bapesi eloko kolia lisusu do le bapesaka eloko kolia mbala moko crise yango ezongi lisusu do eleki kutu esalaki na ntongo mbala moko bakoti na réanimation komi ba 22h et ba 23h30 ayokotika biso. Ok, merci beaucoup maman. Merci. En fait, toza na kati ya lupango ndena expliquer bino sikoyo toza na Diego Kao l'animateur ya Wenge Musique Maison Mère Diego ndeni. Ouais, ça va à part Maramdoa nango to pesa merci na Nzambe. Maître Toro Koufi yo poza mwana yolo botami na yolo koli na yolo na ebide sango ikoile kondeni. Nga na parler nga olala babenga téléphone vers 10h basinga pera dai na sibango te boko sanga parce que nga suna yolo tena ngoma na kauka na ngoma futa na kauka na sibango boko sanga esenga funa ya na shura mwa balela na benga pesi nga Lionel nini taraboy ve pera ke mais père to la ne lobby père ke ne singa te père piquer crise de 5h ti ba ke hôpital na 11h. Par exemple, dans l'hôpital, sur ma 23h, père ayo dai. Comprendre? Non, pas si mon cas c'est ça là ngwana. Pas si mon cas c'est ça là ngwana mais père ça qui ndeni bium to noza na et moi trop. Abanoza ndeni neska za qui colérique, est-ce qu'il abanoza la gentil envers bana, noza la malam na la population tondeni. Bon, mon nam dans la façon na ya. C'était comme mtu akufi topese malamu nyonso mtu akufi topese mabe nyonso te mtu ya malamu na ye mtu ya mabe na ye seki oyo etikali na mutema na nga papa tokatika kangela so lupango te nga kota bomane na kota nga kota ti na chambre pe na gebetele koko moninga ndeko boya benga ambassadeur asa nga fokende pa biko bakoloro yo comme ambassadeur a solo abenga ambassadeur po yolo mo benga ambassadeur de la mienne ko ya sanga na kende na luka ba coloré ngana ko mama ambassadeur ya solo comprendre na solo na père na ba façon tout comprendre père ndeni no because at azana voyage donc papa Toro de lui-même il est pas colérique donc asa mutumo asa méchanté asa mutumo asa normal donc souvent dina yo solo na e o mona ke asa père mo boy asa na tara prévaner asa na ba kokolo na e na ndaku moko. Donc ça papa mo boya ça a 500 batu biso za la so match imana nga futa nga billet na ya ba perte moninga ndeko toko beta o ga ifsa nga boko beta lelo billet combien nga bi papa nga ina na pour tour te nga fu tribune kuna funa futa mo 9000 iyo 9000 bato boyina bango ba combien tanga bango so tangele masu to 10 asuma su montre na e taba confesse père na ndo pesanga alongoli montre na e apesa nga montre na esinga kende na inga hotel na e kende na inga e saba ngoke baso montre o bapesa mbongo bino bona ngo bezo mo peto ke to ju montre to ke to tina ke to tika na inga pa père bapesa biso 27000 ba remettre so 27000 la pete to sube 27000 la ya to ke na so match de ring donc asa père na biso ngana do mona teke papa Toro Koufi la mona gato sana e potaka père na za grande dans sala événement makasi père na mtabanisa ma miss alaksanga ba photo miss ceux qui na zo chance à mona mamsu photo papa Raphaël o asala VM pour na père alaksanga photo sango Raphaël alaksanga photo ya seri ba beta na winza magana nani na stade wana nini na terrain o nini na mbelekete voilà où 24 été mbelekete avant basa la 20 mai père sanga ba photo na ngonyoso ala sanga ba photo makambo belé
père wana lobela ngama mbebele ya imana sangaka bana bolinga équipe na bino équipe na bino te poli biso na père match ya imana na vita to tindi père a continuer na salle biso to tikala to ta match to tikala to ta match ti match esi la to yebise ke père match kenda ku boy pour docteur absaka tala sous match ya vita na imana te pour attention pour père wana maza imania na nenga ba jeter le père wana vraiment dans nenga ba jeter ata vraiment imania descend je suis imania zu kokoso azala moi akoma traumatisé biso yebi père on a pas yé non on peut pas ventilateur et simba gete il faut battre pour polaye comprendre donc on a bi père à la père na biso akanga lupango te akanga porte za polele donc on a battu tout en plus surtout ba imania na lupango na bango donc na habitation na ngolo basunini. Ok, voilà, on est aquí Diego Kao, ambassadeur de l'ambiance, donc animateur à Wenge Musica Maison Mère. Donc, aïe, na compte ya ki moi na yolo. Azalaka, aïe te Azalaka. Bon, Azalaka, wap. Moi, témoignage, Mukene, Boye Banadinae, Yomami Waso. Toye Banaki na maître Toro. Bana bandaki mosala na 1961 ye aza koyoka ngai ntango nyonso na radio tous les jours televizio ezalaki te bongo azalaki na mwa mosala na ye mwa maloba akoya na radio kongo akopesa badirecteur nyonso mbota kotuna bango na ye namona mwana mwasi wana malinso balakisi ebiro na nga na production akoya na misala na ye naza kodikisa yango na radio yango na sikoyo sango yango ekoyelaki yo wapi? Sango yango leo yo okaki yango yo ozalaki wapi? oyo aliwa na ye bakoko na nga bayebaka ntango mpe toza kolia awa baartiste musicien na biso baartiste comédien ngai mame waso mama Marie Pala Musa toza kolia awa na bar na réunion ya soneka mpona badroit na biso bana soko batunanga lobitala nake na yolo kuna na kapela epai ya papa maître lobi na ntongo nazalaki na douche naza kosuka mwana nga wana koko na ngai ya mwasi aza kokanga mama e mama kwa bango babengaka biso bakoko te bamama abandi kobela wana ntango nabeli naludali bango germain nalobi o mama papa Toro akufa nalobi longo akuna nga nakende koverifie nga nazali symptome nga nasukolaki nzoto mayaki na monika bango ya solo lobi bajournaliste bayaki ebele na bakamamani bafilmaki nga na ye napesaki batémoignage ebele o makambo maître Toro asali epara nanga nasali epara na ye ntango bamisi Congo na parke bonge ntango Mobutu aza kobenga ye aza kotinda ye epai nalobaki nini balobeza na loyembo moko maître Toro akuma nzembo moko ya maître Toro abi obele moto moko nde mtebi maloba ya nzembo wana ezali obele mama waso kasi nzembo wana ye ntango pauvre mwasi ne azali mama Augustine Ngombe bango bakamataki nga na ndako lokola mwana na bango lokola leki na bango bato ya laki mai dombe nga mpe moto alaki bango balongoka mosaka soki na ye awa tokovanda na ndako mwasi ne akoyambanga akolamba biloko tokolia wendoka mame oso tokena kuna bato sokote kuna yo yembaka te mpona ngai nazali artiste comédien nakolamba koyemba mpona alobi nakolakisa nzembo oyo ngai moko wendo nayembaki na bimisa tovandaki na kati yango ye ngai kofa ayokoyeba nzembo ye moko moto ayembaki nayokaki bakwa nayokaki kongo
ayembaki Albertine mokonzi ya ba soki bolingi sango na ye tuna toro e moto avandaki na ye sika moko banda na mboka basenzi Albertine mokonzi ya ba soki bolingi sango na ye tuna toro e moto avandaki na ye sika moko banda na mboka basenzi zungu te oya sani te oya peto ya kolala ezali te soki bomoni ye na nzela bokobanza mwana mwasi ya tilo nzokeloko ya pamba ekolala partout ata ye mokolo kombo wana Albertine Maseba ntango akufaki bamama kisasa balobi boluka mame woso bayaki obela nga na kasabo toyebaki mpe nzembo wana na liwa ya Albertine Maseba na matete. Merci beaucoup. Voilà, Nakanti, Bolandi déjà président Ndongala et puis Bolandi colonel Lioke, Bolandi honorable, honoraire Pichu Bolenge. Est-ce que tu es un peu un animateur, donc président animateur Nyon surtout, il y a des rings clés montés ma pembe, pour ni yazanga maloba, moté papa nanga. Papa nanga sangwana et comme il est bon, comme la kinga disons, ezaki na ba saison na otaki na église bato zako benga benganga que papa kufi nazaki na doute pona nini po samedi tozaki na yao na ki kotala ye alobi nanga collègue po benganga collègue nga nazaka ambassadeur ya Motema Pembe ye ba benga ambassadeur de la paix malgré azaka fondateur abi collègue ndeno yaka soute ngabi no papa nazaki souffrant pour comment passe mon nazaki nango mais falo yaka bonne équipe ngam no équipe yaki vendredi lelo samedi tout ça se préparer to kende poto no beta na sanga balenda bon problème ezate to bana ko blaguer pour na équipe ayeko yebsanga lobi tension ndenge salanga ezo déranger ngam no papa nzamba ko pesa bio ko pesa guérison okobika après to blaguer asombilinga secret na melinga na kei na ndenge lobi lendi bato bazobenga ngao papa kufi alonaki na doute na bisi bato ngabi noto zela nano collègue moto sala kana ye soki na tuniye abisinga na ko confirmer bino effectivement na komaki na musala collègue na tuniye alobin papa kufaki na 23h alors repesa isala kinga bien te pour ndenge ba président bato loba aza monument ya dering ba équipe vraiment mutu moko oyo to chaka motema et puis ce n'est pas le moment c'est un moment moko toti ko na passe na équipe na douleur to kutana ya bato to zaki na bango bazaki na onga na benga basi bana ya deuxième femme ba ko créer zizani na kati équipe ba créer des autres mais équipe zongi na place nango il fallait to continuer na papa de façon que to kena na coupe d'Afrique ndeto to promettre que to kena coupe d'Afrique même papa kufi bon ezali mukano nzambe mutapesa nzambe mutazwaka vraiment moyen ko lobezate mais loko na ko loba boye na ba imanie en tant que président animateur na bino ambassadeur Motema Pembe message nazo pesa discipline ezala na matanga ya papa mutu nyonso akoya to démontrer que oya kufi baoba oya kufi fondateur mubulu ezala te désordre te mutu akoya ko créer désordre il faut ko maîtriser dans le sens que kolongola ye na place ya matanga ko boaka musika ko kenene musika et puis na sengi drapeler ezala mutu msuza za na échappe oye nango même muswar pour te démontrer que imana original imana dora eza ko résister boye belé bato mona ke imana ezali voilà mais ça na pesa yango baye belé parce que to laksa ke imana ezali mais ndenge ozobenga bana mbanda lelo soki bana mbanda pe bana renaissance baye d'habiter bon nga naza mutu nasambelaka na ba ko pardonner faut ko pardonner mutu soka ye na matanga inutile ya ko menacer ye wana za biloko mo kala ezala ki ba menace banini te yo ya kufa ki azaki mutu ya paix alors il faut ko éviter ba des autres soki mutu aye po ba msuba za lokolo moko ipana biso lokolo moko ipana bango alors soki mutu akoya aye ko tala matanga ngana ko benga na mutu tena lobake entel ayate non en tant qu'ambassadeur équipe na ko lobe lokolo ante oya ko landa biso aya dans le calme na kimia provocation te le problème c'est quoi problème ezali wana même na place na sala ka batu wana oyo lobi wana ba msuba zo sepela pon le wole ya papa
o maître toro lokola kufi omoni loko toza koluka yango wana or liwa ya moto baseka kango te lelo papa toro akufi mais papa toro tokonde na honneur peut-être yo moto wana ozoseka okokufa par accident tamsu par avion tamsu na mai mais bakokunda otendenga bakokunda papa toro c'est différent na yo moto ozoseka par place wana alors yango iloko tozo bake soki bokoya tant bien mais baya na ndenga provocation te ay baya na ndenga provocation wana etali bango mais soka ye kolela papa wana ça va nde loko message nazo loba yango. Merci. Ok, merci beaucoup papa Nangai. Merci papa Ngam de monsieur, merci beaucoup. Mais jusque là programme n'a pas pécité. Programme n'a pas pécité, on moni ba congé bazalia ou bazoya comme ça pour ça le programme to pèse à jour, auto ko bimisa corps na lié, auto ko la papa, bako ça le informer le collège yozoya ka mikolonyoso, bako yebsa yo que non, tel jour to ko bimisa corps à papa, to ko la papa na isika boye, to ko kunda papa na place boye, o ko yeba on ça l'informer. Merci. Okay. Merci. Voilà, nakanti botalibino surtout marambo o tout eleki, c'est-à-dire ndé na oben abino kenon maître toro papa na biso azo mérité ba casquette belé. Bon moni ko tout papa a expliqué qui est maître toro. En tout cas, bana dering boza ebélé. Pourquoi pas nayo Chimène Mayala, maman na Chris. Pour en été na famille Mayasi boza tellement belé boba ki nangai il faut boler la mettre toro parce que boza bana ya dering o nazo mona bongo Freddy Mayasi Ndombasi Mayasi on a pu ouvrir dans Ndombasi Mayasi Emma Mayasi Isabelle Mayasi Pex Mayasi wana bandeko surtout ya Ndombasi Mayasi donc mungwande Angola on a mona mingi liko Lino Konde mungwande Angola donc rien à dire Benoît XVI, rien à dire Kovo Vevenka à l'international. Merlin Baou, sur na moni Eric Maindo, Lena Otala Rigongo Bila, wana Ndombasi Mayasi, Freddy Mayasi, Emma Mayasi, Pex, Isabelle Mayasi, jamais bazan, jamais ko. Herman Amporio, Mamsala o biso tokosa ne boulot. Bon moni déjà, il y a des colonels. Il y a des papas, de grands hommes, des honorables, bon témoigner pour notre papa. De la nation, un bon tonton l'homme invisible. Tonton Banda, biso sarane musala. To sarane musala. Tout est na oyelandi. Kitok.